zando ezalaka liboso kala ezalaka kaka parce que bato bazala bambongo na maboko. Mutu soki azala mbongo na maboko akoprefere ke aya asomba biloko. Surtout mama oyo biso tokomi tobandaki koteka tozo se retrouve nde toza bomakelemba tokota yango lisusu te tokoma kota bakarte. Nga naza na karte awa karte oyo bana na bana kobwaka karte epa mama soko otala yango epaneli mais eza nazomona mpe vide awa kosengi bana esenga moko na bana kobwaka yango mpona somba bilamba bana bonane na mwa biloko ya bana ya kolia. Mama, match ya mabe. Match ya mabe sindeni. Match eza mabe. Biso décembre ekosanta yango baya na 11e mois. Mona 11e mois ti tokomi lelo le 8. Eloko eza te mapapa na mapapa. Biloko ekiti te balibanye bakitisi biloko te. Bachinois bendie soko oke kosomba biloko odeklare kuti balongolo ata mwasi $5 bazali kotindika libanda obima okende oke mbongo na yo moko pomie kutu osomba kaka bongo mpe totalaka lisusu te tokoma so tosombi biloko ya kokangamaka bongo. Mbote na baimboka mbote na mabota refaki sombe na papi keli amonti na kati Australie na Hervé Mwambale toza na kati ya Zambie. Raza madinda raza ndo na ante ya bizu abenga nesi babi bizu na ndenge ya commerce ozo ya commerce toza na direction ya du marin. La direction du marin teko na sabino Zambie ndenge zaka posa ki décembre za bomo de décembre za benda tindika na Zambie bazando oyo ya obili baimboka bosika kaka ya ba 15 ans passé ba 10 ans passé na le teko na sabino Zambie ndenge koma en tout cas na yepo na kutongo poto te na kutongo plus propre na moni Zambie ngo savon mais ba mama bazongela kaka ba clientèle bazate toza na bino dongo na zandu awa tozotambola boye bazandu ndenge ezaleli toyoki na moko bakestion ndenge evolution eke ndenge nini bazoteka ndenge bakiliya bazokoti tomoni zandu alelo eza polele me toza na décembre nzete na décembre te toyebi te soki je ekofunga mokolo nini en tout cas bolandelanga elongo. Et ces produits aident aussi, quand je dis, pas seulement, ça maintient aussi, ça rajeunit et puis ça maintient. C'est tout un traitement parce que c'est naturel. Normalement, quand vous voulez acheter, même vous tapez sur le web, Zenzino, ça se vend en ligne. Vous n'avez pas besoin de prescription. Mais il faut passer par un consultant parce que quand vous l'achetez, vous vendez ça, vous achetez Oméga 3, oui. Ça va vous expliquer. Et pour me retrouver sur WhatsApp, que je peux vous envoyer toutes les informations nécessaires. 0044 73 05 68 05 07. Notez que Isabelle Katika, partenaire indépendant des Zenzino, compte mettre à la disposition des Congolais des boutiques et pharmacies où seront vendus ces compléments alimentaires pour répondre au pouvoir d'achat de chaque Congolais dans le tout prochain jour. C'est là en collaboration avec le ministère de la Santé publique. Avec Fatih Béton, nous bâtirons un Congo digne et prospère. Maman présidente Marie-Laure Kawanda soutient Fatih Béton à 100%. C'est jeune. Maman toza kosike baimboka bamusika bayo. Awa toza na Zambie ya munene. Zambie ya munene oyo bakoko na biso batekaka kala bamama na biso batekaka kala oyo ka grand marché. Direction nini? Awa tozali na bimarin direction oyo ya bizu nde toza na bimarin otala bino mo nde bozomona polele na mama toyeba toye na zandu kala ezali tindika loko omona zandu ngo efe bongo te zandu eni koyesike bayimboka bayeba nini ezole zandu ezalaka liboso kala ezalaka kaka parce que bato bazala bambongo na maboko mutu soki azala mbongo na maboko akoprefere ke aya asomba biloko surtout mama oyo biso tokomi tobandaki koteka tozo se retrouve nde toza bomakelemba tokota yango lisusu te tokoma kota bakarte. Nga naza na karte awa karte oyo
banana bana kobwaka kalse mama soko tala ngo mais eza nazomona mpe vide awa mingi banana bwaka senga moko na bana kobwaka ngo mpona somba bilamba bana bonane na mwa biloko ya bana ya kolia banana bwaka semi na asi 3 mois yango oyo lekanga mama ela oteka eza te mpona dollar ekiti yo to ndenge nazokomprendre oteka ezali te dollar ekiti ndenge dollar ekiti tosepeli parce que ezali 10 dollar apambo so ozoteka pokang yango pasi dollar ndenge ekiti eza malamu mingi mais leta alandela biso makambo ya biloko bakisa mpe kaka te biloko ekiti te balibanye bakitisi biloko te bachinois bembie soki oke kosomba biloko odeklare kuti balongolo ata mwasi ya ndelo bandi kotindika olibanda obima okende oke mbongo na yo moko omie kutu osomba kaka bongo mpe totalaka lisusu te tokoma so tosombi biloko ya kokangamaka bongo bango bakoma be yango tia motu soki oyoso mpe biloko mosu ekatana misusu ezoka bachange bino mpe te bilo ekatani bongo bakochange te soki esi deja osignati osinye ata ndenge nio mato kita te katana okosomba kaka bongo balibanye bendie atuka toosufri baosufri biso na sorti moko mwaye te soki olobi na bango kena kofuna ngai libanye azwanga bimbongo na ngai nazwi bamabata na rentre scolaire ya bakeche nalobi na nato kofunda alobi nanga atofundi ekesanga nini basolo ya bino bakoma basi na biso boya bongo mama abi bakoma lelo décembre ezali pembeni andi décembre boye bandaka novembre décembre so na décembre tikala point zambi akala toyebaka omona mini te nazaka na 500 francs na sel tokomi 15 heures nana teki te zambi akala nayebi ke euro deja nazali na saki mbongo na saki me lelo nakoprefere pete te biso bafuti bato te bafuta bato to biso mpe tozwa mwaya koteka toyebi te bana bakolia lipo mwana nyonso soki alati te na bona nalela sikoyo biso tokolesa bana nini bakolata nini tozoteka te merci mama merci mama nanga me mosusu kombe nani mama elene masa moko na muza kolimba bo mama elene masa moko naza ngai olimba te eza kaka juste bamoyi oyo olobi nini bamoyi kaka mama elene baboye lelo tokushi mwana nzambe tomona nzambe yango polele oyebi te eza nini koexplike bayimboka bayo eza ndubona polele mpo baofuta bato te so bafuti bato zando ezala boye te mpo naomona deja na babanki bato batondi bavandivandi so naleka naomona bafuta bato bazwazwa bambongo so bazwi bambongo zando etonda lokola na bafuti bato te yango zando eza na polele mpo zando ebandaka novembre tokota décembre ezaka deja benda moma oyo ekomaka deja simba tika me tomonaka zando yango polele donc fo bafuta mpenza bato so bafuti bato tomona ata mwa mouvement ekosa kosenga mokonzi ya mboka mpona neti lelo naosengaka mokonzi ya mboka fongola so na ngonza minene wana afongola yango so afongola yango esala biso bien batiela biso mpe bapres likolo te komi o bakonzi bateki baplace mpa basi na bango ba 3e bureau wana selo bato nde bazolobo bakonzi baya bakangakanga baplace kuna étranger bazwazwa baplace balibane bakanga baplace donc tozoyokaka oyo esengeli toyoka mama ya sefe mama natasha na zandi nayebi comete bamouvement eza ndenge oyeleka ndenge na zandi na décembre oyo mouvement eza na lebandi te mwa ndambo me mouvement vraiment na mibandi te ani pase mouvement ezalaki balani eza avant te mouvement vraiment ebandaka bale 15 sikoyo vraiment baotya vraiment ka te eza combien okakoli te ka 10 000 mamuko okakola mwa ndambo 5 mo bamifa nde ezalaka
original oyo nde ya pembe nde 3000 ya bana 5000 mwa kya kitoko eza mwa buneka wana esala baoya baometa baosomba 15 wana tokoteka makasi nyonso esepelisanga mpona nyonso bakotaka desambe nyonso esepelisanga obanga te oteka na yo bana obanga te nakotelaka biloko bapara mpe basombaka. merci mama alobi abanga na ye te na desambre akoteka alobi na desambre nyonso elekaka asepelaka nye kaka bi desambre mpe akoteka kosekola na ye kaka mama tokoya te o mama eza likambo kolobelaka ya kamera maloba oloba te papa mbote mama nakomonani molanga blaise soki bayimboka boteli wapi boteli juste na connex monto na desambre wana zando wapi bomona zando yango polele eza lezaka kitikakitika meza polele bosoki bayimboka mama match ya mabe match ya mabe sindeni match eza mabe biso décembre ekosanta yango bea na 11e mois mona 11e mois ti tokomi lelo le 8 eloko eza te mapapa na mapapa biso toyedependre na dollar eza kokita biso tokitisi biloko okopa ndenge tozalaki dollar ezalaki na 28 ane lelo komi na 22 comprendre donc bomotezala biso na 26 ngongo na maboko ya bato eza te famille na ngai ata poids rouge aza te moko ajida na rosewa mpona lebi elokona mama apona esika na 2012 papa nazalaka nde circulation ya mbongo oate na maboko ya bato ana mbongo te na kosi nyonso te eza pamba eza utile eza circulation ya mbongo ecircule po bato basala nini bateka baotima miokisama okotango na yango biso toabatika na kini okokai eza ya bana kini kini bakokangisa moninga te okokomoi toyebi esili te bakokongela ngo na kredi to na pratique yango tokona bazana tozonga na kati ya sani eloko na eloko etekama na passion nango etekami na passion nango ekamo etekami na passion nango wana odesa ya place na mwana omoni na mama wamotokomene otekeza te mpona nini watomona motekeza te mpona nini bayebaka ndenge eza ko bapete na zando abika zando ekangama wana ekangama bamisuka masika bona basupermarché okokoya basuki na bango misuka okokotela balibanie mbongo na ntango mena zando ezalaki ya fongo mo mena moto ebena na camion na papa parke akote eloko sobike na akosomba bisu akosomba wana kaza bisu ana balobaki zando ekofongama yango wana bayimboka papa asengi basisa zando po ezala na ordre baosukana basuper marché yango moni baya bateka malamu eza te mosoki mpe bakongaki zando mekongo koka mpe engeki ezala nako ya toyebi ya zando mpe elingaki ezala
nabengi bino mpona likambo natingaki libulu bango batimeli bwakasi mpe batonga mpe lisusu te bango bakoma bwaka matiki nosengana bakonza mboka batala oyo eza malalo babakisama te bakonza mboka batimeli bino libulu po basengaka nivo bino moko susu bwangisi kobwaka bamatiki awa nende koye basabite na boye eza bato batimeli bino baso matiki bango batiaka funa bango kuna ere bango baye na mutuka balongoli bakomeboka bango boye otala bino aveni commerce botala awa nyonso eza carnivo balimboka basobwaka matiti pembeni misika te na hotel de ville ya botala bino moko ndenge baoteka kote efuli awa toza wapi wana commerce toyeba mouvement eza ndenge na nzandu ya décembre 2025 eloleka ndenge na normalement vitesi ya koteka nani ebandi te ebandi te mayaki mayaka bato moko moko moni baosomba mayaki simakano ebandi te babilama ya bino bozanga na te ya okita toka te ya omata kaka bato baobanga na bango mosusu nzambe eza cher to ndeni mais normalement change ya na 22500 mais akosomba biloko kuna so aza na franc babete na 24000 francs ndenge koteka mouvement eza ndenge na nzambe mouvement ezaka na tuzi nao normal mais bantu moko bayita mais moko bakota yango basomba komoko bomba kitoko awa eza na prix ya bien après ya bien on peut bon wa 28 francs de discuter 26 fois discuter na yo moins cher bakula mokonzi ya mboka donc yapesi mokonzi ya mboka faci merci abi asali biso mais eloko tote mpasi mimeli eka sowane ndeti makasi nati toteka boye tokasotina sele makasi mosobatoteka sowane esala biso boye merci bozalaki wana ebele mpona kolanda toza na kati ya veni commerce oyokaka commerce na kati ya zandu toyaki na zandu awa kotalisa bino ndenge mouvement ya zandu ya décembre ndenge ezoleka yango toyaki awa bino bayinga boza misika boyeba décembre 2025 ezoleka ndenge nini makambo esama 2025 awa antuka tozotuma moko malobi koteka eza vraimen te mpona nini koteka eza te eza ke oyebi kuti bafuti batiti soki ndenge nini toyebi te yango toyaki nazotaki na bango moko mouvement ya zandu nyanye merci bozalaki na ebele moesi na moboso etekisini amali mpona kati esali antuka tomwani batima sao American Dream. Dispensant chaîne Investiment Group. Rêve américain pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Mais vous trompez pas l'adresse. Dispensant chaîne Investiment Group. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser une avance pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 80 84, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispensation Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala bayere elengi pou. Héritage à bano. Rêve américain. Pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Mais vous trompez pas l'adresse. Dispensant chaîne Investiment Group. Taka Music Band International.